La puissance de la résurrection nde ezali bongo mama na likambo oyo esalaki moboku ya grand séminaire Pascal oyo esalemaki kitoko kobanda mokolo ya mardi 31 mars pona kosila mokolo ya dimanche 5 avril 2026 oyo kuna na église MRTNC oyo ezwami na numéro 1 ya route de Matadi na quartier CAC wapi epai libota na nkolo bazalaki tellement ya kopambwama bondimelanga ke lola ezalaki ya kofongwama awa na ndenge ya kosakana te mwana na nzambe nyonso azwaki ya ye par esengeli toyeba eloko nini oyo tozwaki na nzela ya kufa ya kolo yesu. Kolo yesu akufaki mpona masumu na ete, akufaki mpona masumu na biso. Yango wana on avait parlé ya biloko oyo biso tozwaki na nzela ya kufa ya kolo yesu na ekulusu. Premièrement, kolo yesu po akufa na ekulusu, il fallait amikomisa lisumu. Tatare akomisaki ye lisumu po akufa. Alors tango akomaki lisumu boyenge bene na ye tata nzambe atiaki biso, apesaki biso lisumu ezalaki epai na biso, atiaki yango epai ya mwana na ye. Et lokola iloba nzambe elobi ke lifuti ya lisumu eza kufa, il fallait akufa ke na liwa ya ndenge nini na ekulusu. Na ekulusu wana soki mutu aza na ekulusu akufi na ekulusu azalaki mutu oyo azalaki maudit. Donc amikomisaki malédiction pour nous pour que biso tokoma bénédiction pe makambo nyonso ba promesse oyo tata nzambe apesaki na Abraham ekokisama epai na biso pe tozwa molimo mosantu. Lisusu azwaki condamnation na biso, apesaki biso bonsomi, justification, toza libre. Yango na Bible elobi, et il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et loko ikambisa kanga komona bato ti lelo basalaka délivrance ya malédiction na condamnation. Oyo kolo Yesu akangolaki biso. Andimaki tata na ye abwaka ye po biso koma bana na Nzambe. Andimaki ko se séparer na famille na ye, mama na ye alobi mwasi tala mwana na yo. Atali Jean alobi mwana tala mama na yo, Jean azuye. Donc po biso zwa famille amikomisaki mobola azangaki na mai na bilamba po biso koma basui azmemaki ba souffrance na biso minyoko na biso po biso zwa esengo amemaki etumbu ezalaki epai na biso po biso zwa kimia andimaki ye mwana oyo tata nzambe alobaki celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Metango akomaki lisumu tata na abwakaki ye ayambaki biso amemaki kufa na biso po ete biso tozwa bomoi andimaki kokoma molili po biso tokoma pole ya mokili omona nde makambo oyo esengeli eklesia eyeba to enseigner nango na eklesia parce que soki mutu a maîtriser ba échange divin wana ba bénéfice ya croix makambo esalamaki na ekulusu mutu akokosa ye aza te. Yango na tolobelaki epi lelo tolobeli puissance nguya ya lisekwa. Donc tata nzambe a utilisaki puissance na ye na création te a liberaki puissance ne nyonso pona kosekwisa Yesu Kristo kati na bao. Et Yesu ressuscité oyo asekwi akufa lisusu te. Alléluia. Et puis soki mutu azosumuka lokola bato balingaka kosumuka soki alingi kosumuka aozongisa kolo Yesu na ekulusu nengo pona kopesa vrai sens na célébration ya Pâques botika na yebisa bino ke service ya Sainte Seine ezalaki au rendez-vous et surtout elekanaki kitoko bana na nzambe baliaki elango pona kokanisa lisekwa ya mwana na mpate oyo andima liwa ya somo pe asekwaki na nguya ya loboko na tata po ete ngai na yo tozwa lobiko.